Marcelo Yamba, mukolo Hotel Solange Kitomena. Na bengi bino ba client bisika bozali za na Europe za la wapi biso toza na Luanda na municipo ya Kilamba Kiash bakita poste na Sako moto obuti nzela ya Kalemba Doshi okozwa bakita poste mwana nyonse za la motoke ezala ba chauffeur omati oyepsie na lingina koma no hospitalaria Kitomena ba komema no hospitalaria Kitomena bino mo moni ba chambre tozana ba chambre ya qualité tozana ba chambre ya bien loko na biso nyonso eza ba biloko ya ba hotel mosusu eza wate loko na biso nyonso ntango okoti osepela na hotel na biso na bambeto donc tout ba TV tozana mai nyonso eza ya propre tozana na restaurant parking ya bien mituka nyonso okuya nango hotel malibanda po bato mosusu bakwa komona matricule na eza te okota na kati ya lupango sécurité ya bien ba guarda baza butumoi 24 heures à 24 heures. Soki ozana Kimbangu opalanka oza wapi ozwi bakita posi kitana bakita posi tuna soko lingike utambola makote ozwi moto epsena otikanga no hospitalaria Kitomena ou otuni hospitalaria Kitomena eza wapi ozwa oyana makolo comme no hospitalaria Kitomena soko na pareja ya bakita posi na hospitalaria na biso eza musikate la quelques mètres. Tozana ba restaurant ya bien, ba mbeto ya bien, hospitalaria ou eza na condition pe moins cher na Angola mobimba. Eza hospitalaria Kitomena 4 saisons. Numéro na biso ya téléphone. Toza 944 462 205. Na português 944 46 22 05. Se você ligar nesse número, qualquer hora que você vai ligar, a hospedaria Kitomena vai te atender e vamos te receber.